Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà la grande famille. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Il dépend de quand on a beaucoup de vidéo na banda kunabino. Voilà, quota aimé, partager, pourquoi pas qu'on s'abonner. Izanga wabino BBC Mpoï TV. Voilà, merci na bande konyonso oyo bazako komela biso o pe bazako benga biso. Merci beaucoup. Tikete nzambe nanga apambwelela ngai bino bozala wana boumela e boumela. Voilà. La grande famille, j'ai quoi titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Na ingi juste na sala mo analyse sur ça tellement na réseaux sociaux ma matière eza nango ebele. Il y a décès à chroniqueuse na kombo ya Rafine Tumba, ba mes condoléances na famille na famille donc ba ya ba ndeko na ya ba YouTube, TikToker et tout voilà. Tellement depuis pe liwawana buzo beza ebele buzo ba vraiment ebele o izo se pesa sous batute na oyeba te peuple congolais ceux qui a réfléchisaka ndenge nini mutu akufi ekomi place à matongi ekomi place à kokabwana ekomi place à kofingana ekomi place à ba réalité ebele en fait na yela ki yangote bomoni photo na biso o ezoleka ezawana ya pasteur na biso Mike o yazana concert na le 26 mais awa na Zénith de Paris na Peniel biso nyonso toyebi réalité o ezoleka na couple oyo depuis Peniel azosala ba chantage et tout pasteur Mike a répondu à te azala toujours calme aloba elo monté mais ça devient de trop na ngambo ya Peniel. Na moni on dirait 4 jours au Peniel vraiment na Instagram na e azo publier li sous-souté publication ya Peniel ya suka ezalaki que bon c'est comme si a tiki testament ya koloba que non azo kufa na e alingia mi boma et asala nini a oloba place bana bakotika là et pas tante na e moko na Kinshasa et tout je crois ba propos nyonso wana boyebi. Alors toyebi pe que non abandaki kosala ko boycotté kolinga ko boycotté pe ko boycotté afongola kinani moko pona ko boycotté concert ya pasteur Mike. Mais là on nous apprend que non Côte d'Ivoire ce qui n'a pays ni sous ya Afrique et salinini et bandi ko soutenir Peniel pour boycotter très bien concert ya nani ya pasteur Mike ya le 26 mai o ezalaki soué ya nani ya Peniel. Alors tout ça là yango ba analyse ebele toloba mais nazo pesa nzambe nanga merci parce que il y a d'autres Congolais au ba komi kutuna ko comprendre na ça qui analyse moko ya muke je crois 2 jours passés a na lobaki que non Peniel c'est comme si que non azo jouer na esprit ya ba Congolais a sala ba chantage moko boye ba Congolais pe ba osa nini bazo memana na mupepe ou encore na ba G naye. Alors, à notre grande surprise, tout le monde qui est sous pasteur Mike na François a se présenté qui na justice pour na kofongo la caisse. Il y a kofongo la caisse pour la na ba réalité nengezo kende. Alors, o esali ke non ya ko sala analyse nanga eza que totali ba commentaire parce que ba commentaire pe esungaka biso makasi la majorité ya ba commentaire il y a eu des gens beaucoup de gens la majorité ba lobi que non pasteur Mike pourquoi sali bongo pasteur Mike à perdre nani à perdre bah utiliser bah mon donc à perdre peut-être yakoloba que non tant qu'il est spirituel c'est un homme de Dieu aza pasteur il fallait kaka atika makambango nzambe asanini abundela ye pourquoi akenango na justice et tout batebele batelemi sur ça yakoloba que non pasteur akena musuni sikoyo pona nini mataki ekitaki bandeko vous savez
makambo nyonso oyo elekana na sa moi oyo nzambe ayebaka yango. Pasteur Mike nga nakoki koloba te pourquoi akendaki et tout. Na ngai moko natali bandeko, ça devient de trop avec Peniel. Mutu soki avandi pe silence akomi zoba te ou encore aza zoba te. Peut-être silence à Pasteur Mike ya komona ba bêtise nyonso oyo Peniel azo sala. Silence nae peut-être Elisaki, peut-être silence à kolobake non, la personne conscience nae ezonga asalela mutu. Mais toyo komona ke non Peniel na ngambu nae tozo ebate soki eza ba conseiller, soki ba o baza pembeni nae nde bazo accompagner très mal tozo ebate. Pasteur Mike, je crois c'était la semaine passée hein, oya sa ki conférence de presse na Paris pour na Zénith na eka ndenge ezalaka conférence de presse. Et batu ezaki na journaliste moko encore youtubeur moko atunaki alobi ke non biso nyonso toyebi ke non oza na concert le 26 mai awa na Zénith, mais eza na côté mosusu pe bazosala nani ya koloba nini ya kolinga koboyikote bazo signer na bosani mwana pardon na mosani mwana eza nini susu bon soki ye na koloba ngo bazo signer pétition wa baosa pétition bazo signer pétition pona nini pona baboyikote concert nayo. Alors nombre écoute ou encore chiffre plutôt il y a oyo balobaki basenga ki ezaki au moins 10 000 et quelques, je crois na salela ngope analyse awa na lobaki ke non nombre ya signature o bazo senga na pétition oyo Peniel a sengi pona ba boyikote nani concert à Pasteur Mike ezo kene na 10 000 et quelques, mais nani Peniel déjà ba signature et c'est que déjà 9 000 et quelques, donc ezaki déjà et ben déjà ko reach et ben déjà ko koma na 10 000 wana, mais date ya 10 000 o ba pesa ki wana ya pétition ya ko signer et les cas qui muke mais ba moni que non nombre ezebele ba bakisa ki susu ekoma na 15 000. Ya, parce que biso totalaka nani totalaka Instagram ya Peniel apesaka ba résultat nyonso sur Instagram. Voilà, la grande famille beau aimer beau partager dans le toujours que non numéro na biso eza wana oyo aza na besoin ko benga mama BBC pour na kopesa mama BBC matière to boya na biso matière te mabe eza kaka ke non bo benga mama BBC bo pesa matière ya kofinga na finga ate. On a plus besoin ya ba matière ya koloba ke non to sunga communauté congolaise nde bit na biso sur les réseaux sociaux, mais eza mawa ya komona batu mususu oyo bayaka bango bayaka kofinga alors biso toza wana te. Voilà, numéro na biso eza wana soki oza na besoin peut-être ya kopesa pe BBC mpoi conseil to boyaka conseil te oza besoin peut-être ya suggestion moko boye on est là. Voilà, oza peut-être na histoire moko boye olobi no histoire oyo il faut vraiment to partager yango na communauté po esunga mutu moko boye obengi mama BBC toyebaka ndenge tokotravailler yango tokoyena yango tosala analyse dans les bons parce que biso toza wana totelemelaka ba antivaleur topesaka conseil likolo na yango bandeko boluka nzela ya nzambe. Voilà, alors tozonga siko na dossier na biso balobi ke non Pasteur Mike pourquoi c'est un serviteur de Dieu, il fallait atika nzambe asanini abundela e. Oui, nzambe okipe ko bundela. Ce qui peut siko pe nzambe na epsa ke non kene na justice wana. Parce que silence à Pasteur Mike et là qui ça on dirait Pasteur Mike aza fautif. Silence à Pasteur Mike et là qui ça on dirait aza faible. Nani silence à Pasteur Mike et là qui ça on dirait que non aza na somo ya Peniel et tout. Mais ce qui te lobi total to zonga na sens ki bon moto. Neti ngai BBC na okoloba ke non aza mobali oyo aboti na Peniel aza na bana ya Peniel baboti na Peniel. Je ne pense pas que non Pasteur Mike a préféré ou bien kolinga ou encore a souhaité liwa ya Peniel, non, parce que bana oyo aza na bango ata un jour bakolinga ka komonaka mama na bango et kozala bien. Alors je ne sais pas ce qui peut être réciproque et pas Peniel ya koloba ke non bana na ngai bazana papa na bango. Aujourd'hui je suis en train de boycotter na soki na ocha papa na bango vraiment singana kingo. Oyo ce qui peut Pasteur Mike azana ba nerf solidité a occupé ko piquer crise quand ndenge pikaka pe crise aux États-Unis wana a piquer pe crise boy akei. Est-ce que Peniel elle se rend compte il y a eloko wana ya koloba si aujourd'hui peut-être Pasteur Mike pe kaka ndenge ate ya kawana akwei bandeko lelo ba pasteur ba koma kokwea na ba cher hein. Akwei penza na cher boy pe akati moto kaka wana na cher.
Alors que vous appelez lelo azakuna likolo peut-être azo yemba ninga yemba kana yewana azo adorer nzambe na ba concert na yebo pa muto akwei. Est-ce que ekozala esengo ya peniel ya koloba keno papa nani mwa mobali oyo aza papa responsable azo atekaka ke ya bana na ye. Parce que peniel abimisa pasteur Mike soit disant que non irresponsable atinda ba $250 pour na bana et tout. Ce qui te le bito tala bien bandeko comportement ya peniel et permettre péter que non batindele atambongo. Ce que pasteur Mike pour na ngai ne quoi moulou batika bana na été. Moi je vais prendre soin de mes enfants. Azui banana ye azo kipe banana ye. Soki lelo sikoyo peniel ba biloko wana nyonso azo sala. Na bino oyo bozo ba je suis peniel. To boite mutu azo sala choix na ye. Nga nazo sala nanga analyse ya koloba keno bandeko bo comprendre situation ndenge ezoleka. Nani peniel nanga mune si aujourd'hui elo moko ekomeli pe passer Mike na nani na podium. Et que la paix passe ya peniel ya koloba keno bana wana automatiquement il faut bazonga na maboko na ye tango bazonga na maboko na ye mbala moko akoma mwasi moko oya koboko la bana na papa mususu bien bana bakokola na affection susu ya papa na bangote ou encore bakozwa support nani na support 100% te lokwa papa bango bana kopesa, c'est-à-dire que non yenda kozala na charge susu ya koleka si aujourd'hui papa pasteur Mike azate. To comprendre bandeko. Bo aimé bo partager tozo solo là. Na pesi exemple wana par rapport ya koloba keno, est-ce que vous êtes sûr? Ya pasteur Mike ninga zawana tanyoso oyo nani peniel a osala ba bêtise sur les réseaux sociaux na kombo na ye. Botala mwasi oyo honora ata degré nyonso ya mabe bandeko. Moko soki to agir biso ba congolais communauté congolaise. Tomi tchaka na place eloko wana na place ya mutu wana nde toyeba ko juger. Ngai tata unayaka kosala analyse nanga na lobaka keno na couple o mibale na okiku peut-être kozala te pour pasteur Mike nazala contre Peniel nazala pour Peniel nazala contre pasteur Mike. Au départ na lobaka toujours que non mabe eza partagé. Mabe eza partagé, c'est-à-dire que non na Peniel azana défaut, pasteur Mike pe azana na défaut, c'est-à-dire mutu na mutu azana mabe na ye. Donc 50-50. Maintenant le problème est que non ce qui tozo lobato ça l'analyse sur makambu oyo. Total la siko les pire ou encore total la oyazo ki na makambango mabe c'est qui? Ça fait combien de temps pasteur nani Peniel oyo azo détruit pasteur Mike en pleine live. Donc tout monde na ezate que non ya ye moko ezate que non apesi mutu matière atekeli mutu matière. Ye moko azoya sur les réseaux sociaux. Pour na kwa ko salir pasteur Mike. Ye moko lisusu pasteur Mike na concert akel lisusu ye moko kuna na concert abeli liboma ko bwa kaka banani na podium papa bana na to yebi te loko wana biso nyonso to yebi sur les champs to yebi biso nyonso na réseaux sociaux awa. Après ye lisusu ko senga pardon kaka ye. Après lisusu ye moko lisusu abaluki abandi lisusu mabanga abandi lisusu ko beta bato masasi. Abandi lisusu abandi. Siko communauté congolaise ata soki nanga na lobi ke non je suis Peniel. Mais na kokende na koloba Peniel ozo sala wana eza bien te osunga bana na yo te parce que eloko nyonso ozo sala sache que bana na baza mike ba otika la mike bongo te ba okola plus tard ba omona ba bêtises et surtout monde ngwa lelo ya réseaux sociaux. Si tu es Peniel sunga Peniel dans le bon sens ko sunga Peniel na oyo azo sala te parce que ba retomber nango eza mabe. Sunga Peniel dans les bons sens. Soko sunga Peniel ya koloba keno attaquer bimisa sala boye toko signer toko sala boye toko soutenir yo mais peut-être yo za na kwa moko o yazo souffrir de plus c'est Peniel. Si tu es Peniel Kalambay kane koma keno je suis Peniel je suis Mike Kalambay si réellement tu es Peniel mais sunga Peniel dans les bons sens. Peniel aza mwasi moko keno atandenge silina pasteur Mike aza mutu moko boye akobanda aka alinga aza mutu moko boye azoli aka mbongo passer Mike Tilelo. Il faut se rendre compte ya koloba keno bana na bango baza na besoin maman na bango bana na bango baza na besoin papa na bango. Peniel abima ba posa ya sala nani sala sortie médiatique moko batuna kae
Peniel. Tout le monde dit pardon et tout, au sengi pardon et tout, c'est quoi? Ça dit à quoi toutes ces histoires après qu'on détruit mon balinayo, papa banana et tout. Ah bien non, nous avons déjà fixé, on est bien, tout ça bien à papa à moi et à banananga, et ça que non tous zongana, c'est juste relation et à bana. On a plus besoin, y a bana bisoba kola bien. Mais d'un coup, je veux mes enfants, je veux mes enfants. Parce que bota la mutu o azo je veux mes enfants ana. Bota la mutu ngo azo linga bana bazong sele ban. Et aujourd'hui, ça fait déjà 4 jours, ceux qui 3 jours azo publié le soutien. Depuis le baki keno azo alinga mi boma. Bref, bandeko, Pasteur Mike, bo condamné était à koloba keno. Pourquoi ake na justice? Il fallait tika nzambe asa nini abundela ye bandeko oui tobo ite obolobi ce qui peut nzambe na tindi alobi keno kende kuna partir akuna déplacer ngana ko travailler mais ça devient de trop, ça devient de trop, ça devient de trop. Pasteur Mike azo sala makambo na osa musala na et c'est sili Peniel pasa ki na ngambu na ya lali na mibali. Parce que tout le monde a écouté, mon bal écoute, ça va. Il y a moi, c'est trop sale. Yo mon tozo là-bas, je suis Peniel. Je suis Peniel. Sunga Peniel. Sunga Peniel. Parce que moi, quand a raison, biso peut-être tozo mon ango na musika. Na kati kuna yebi ba makambo ebele o esali peke no a se rendre a kende na justice. Peniel ninga zawana ayebi informatique makasi. Elle est formidable au mobile ne moko kuto loba, elle est formidable en informatique. Peniel wana. Donc Peniel Pasteur Mike pona ye ndenge akekuna, c'est-à-dire que non a commis na étape moko boy na level moko oya koloba ke non soki na telemité na musuni ngane na kosimba touche. Pourquoi vous condamnez Pasteur Mike? Pourquoi vous condamnez Pasteur Mike na likambu oyo ya ke moi pourquoi ke na justice? Mais pour ngai ndenge ke na justice na beteli yango maboko te mais non. Peniel pe amema na justice. Basamba. Pasteur Mike a vendu pe kimia très longtemps. Avant di pe kimia très longtemps. Oh bomoni ezoba. Alors peut-être ndenge pe ya keboye et ko sala pe Peniel azonga pe mutu. Po Pasteur Mike nyonso wana ata lelo soki Peniel a memi na prison. Ba memi na justice ka bongo Peniel a memi ba ke kokanga Pasteur Mike. To solo la to pe saka exemple. Tango ba kangi esiko bana ne koto ba vivre ndeni. Po ata soki bazui bana wana bazongi seli Peniel. Bino bato bozolo ba keno je suis Peniel. Soki bazui pe bana na bazongi seli Peniel. Lobi sou Peniel akoya esus pona koloba keno naza bezo bana, naza bezo mbongo wa bana. Asundoli bana pesa bande tozala pe mayele ko mutu oto yeba te Pasteur Mike mutu amemela biso yesu amemela biso na communauté aye akomi ko manier bino akomi ko manipuler bino azo sala bino ba chantage sur les réseaux sociaux famille na yena no ese lembiye. Mais quand bino bato a réseaux sociaux ne beaucoup misi Peniel bongo ceux qui ont traumatisme, ceux qui ont dépression, ceux qui ont nini quand bino bato bozo ba je suis Peniel bino ne beaucoup misi na niveau anat. Tu es Peniel en quoi ozo sunge na nini? Peut-être Pasteur Mike na ba makamunyo sona Peniel ba na iko sala. Nanga munia ba na iko peut-être ba conseil à koloba ke non, ne dis rien, sois calme et ko répondre yete. Assis ça ba bêtise nenyo sazo sala wana. Est-ce que Valère n'a ya moi si ce que Pasteur Mike Oche wana ozui Peniel Oche wana est-ce que Valère penza ya moi si Peniel azanango Peniel wana za sous vraiment na Valère à moi si ce qui tobi total attend Pasteur Mike abala ya utane na États-Unis kiti na Kinshasa Valère wana na ya lelo est-ce que zandenge moko mais non vous se référez pe na ba vidéo nga kutu na esala nga Sony. Il y a lorsqu'azoya a boycotté après avoir kolala la mibali et puis ya banda koloba boni boye na manjo mata kanda
Pour communauté congolaise, bozo nini yango te. Biso no stoingo to zalata peut-être je suis Peniel, ceux qui Peniel. Après bango koboya nana pasteur Mike ami vandi sa vanda akanga makolo na ye bien aye azo revendiquer ba droit na ye. Tokoloba oui. Mais non pas ça dit ki ndumbo ye ko répondre batu ozo ya ko toucher ba personnalité à batu par-ci par-là. Na yo muto no zo ba Peniel, je suis Peniel. Ce qui peut-être que yo za ki mutu moko boype obima ki peut-être na ce que oza moi so obima peut-être na pasteur Mike. Mais Peniel n'est pas ko tata yo ko ya ko tanda yo wat. Parce que ye azo ki pété. Tina président de la République, Peniel a vu photo na ya mami ki wana pazo yebisa président ya koloba ke non, président na to yebi ke non mboka na biso Congo ebeba. Mais entourage na yo batono ozana bango vraiment. Après koloba ke non, je suis Peniel. Mutu mobima zo tala azo ki pété azo tala mutu ko toucher te. Respect à mon kezato au tiki. Donc tala botala niveau, ba parents écoute baza bilo côté. Parce que moi, na oyazo éducation, il faut respecter ba parents ya batu mususu. Est-ce que Peniel a ça là ango? Peniel répond à tout le monde. Degré à souka eza tina président de la République a mami qui est ozo chance. Et pas pasteur Mike ozo chance pour sans pasteur Mike on a kuto simba talibo kwa président. Yango tango baloba ke no bakasai baluba bazala ke no bali mo si zala kaka na cuisine. Vanda ka na cuisine ko bimande na opesa ngo moko raison hein. Mobali a honoré yo azuyo ti est pas président de la République au pesina président de la République mbote bo vandi bo li ensemble. Mais ozo ko yebisa ye président wana boyeboy. Et bino bozo boloba ke non je suis Peniel. En quoi? Ce qui est devenu Peniel Lelo a commis rage, a comme on dirait chien enragé. Et Zabino. Bo pesa nani Peniel conseil à Koloba Peniel. Tournez page. La vie continue. Ozana no mwana muke. Ozana ba capacité nyon so ko refaire vie pe o gagner li sous vie. Mbo trouble mwana batu na ba conseil moko boye na ba bibenga benga na ba message ya kimotema mabeka po bo détruire pasteur Mike. En oubliant que non, oh, bino bozo sala bozo détruire des Peniel lié moko. Babilo kona Peniel azo sala. Bino bokanisi que non, moi na oyazo éducation ya bia banga baboti na e, a sala bilo kona Peniel azo sala. Ata soki mabe eza, mais le monsieur, il avait honoré cet enfant. Bref, pasteur Mike soki ake na justice et ebi kakaye bandiko. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Avant de la kibino kimia, pour na bino peut-être bobano kanisa ke no makambo na bazolo beza ya solo. Non, to ke na ngo peka na nuboy. Ba ningi ba boycotté concert na ye. Pour na raison moko boye. Na nyango azo sala mwasi na ye oyo abala. Ba bota, ba divorça. Ezalata peut-être ata ezalata peut-être pasteur Moïse ba oyo kanate. Ezalata pasteur moko boyo ba yo kanakade, ba yo kanakate, ndi alingi ba boycotté concert na ye. Et non pas une femme. Moi si au bali na mbongo. Yango tango balo biso basi toza ba diable ya solo. Donc azo sala babiloko wana elle ne sera même pas compte que non intérêt moko eza wana pona bana nanga baza wana. Ezalaka peut-être attaquer no bobota ki na passer Mike te. Et no make sense. Il n'y a que make sense franchement. Vraiment bandeko bo aimer bo partager ceux qui na beti si batu mususu mitema na beti si batu mususu mabaku plutôt boyo ki la bolimbisanga parce que maka kenaki ni na justice azana plein droit na ye azana plein droit na ye akovanda pe kimia jusqu'à quand hein akovanda pe kimia jusqu'à quand il faut azoper ba protection mususu ya mokili ya nani ya mboka place azoki ne kobeta kosala concert ngana moni pe mabe ya salité alakisi pe bino que non quelque part aza pe na raison na ye il doit continuer à vivre akio banda kozonga na simate ka pona Peniel pona buzoba ya Peniel non Côte d'Ivoire yango wana ba pays mususu Afrique etelemi pe pona nini nyonso wana pona nini et après lorsque ba ko boycotté concert ye Peniel a kozwa nini
bana nesi ba olala nzala kuna bosunga penyeli ya koloba keno abande la vie à refaire vie à lukelongi ya nzambe pour gagner ako gagner ka vie mabende ezali wana alors c'est au moins ça la grande famille. Bon après-midi na bino nyonso ngai na bandi déjà ko chiter pour fona ke kozwa mwana na classe. Mes abonnés, je vous aime trop. Na kozang sa ko yebisa bino te ke non numéro na biso eza toujours wana. Oza na besoin ko benga mama BBC pour na conseil to boya na biso conseil te matière. Oza na histoire moko to robeta na biso. Alors je vous aime bien bandeko. Et ça les gars passe ba commentaire na monaki. Pourquoi qu'il y a la justice? Pourquoi boy azu avocat bandeko ça devient de trop parce que Peniel a touché tina entourage union sur pasteur Mike. Tout à Sambouissi. Na ba ba sala kanana ni te ba mibali ya bandeko ya ba mama Sandra ba Rosny ba nini nyonso azo toucher ba to baza ba nini. Alors il fallait quelqu'un de bongo. Je vous aime bien la grande famille. Tokutani prochainement. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.